Allez, merci beaucoup. Nabana Congo, nous sommes habitués à Communication Plus Télévision, les rendez-vous de chaque jour. Mbote Nabino, Bipai Bis, Wozwami en direct à Kinshasa, capitale et école du Congo démocratique. Boka Kiango, Toanosa Kiango, lobby, ami téléspectateur qui sera avec nous aujourd'hui. Lui, c'est qui? Ce maître Claude Ngoma, où Azali invité à Rokabola 1 heure. Oyo tête à tête Nandeko Moïse Zomboui, les docteurs de la population, l'homme fort. Tous allés en forme vendredi, allez ami téléspectateurs. Bah question ya iki. Parce que le binaïpsa kibino était est-ce que tobenga yango transhumance politique, tobenga yango transfert politique, tobenga yango état de droit, la politique est dynamique. Oyo bokoyo kalelo autour de cette émission. Claude Ngoma Boeba qui ami téléspectateurs, bah analyse et changer. Ngana kolobana place na été ami téléspectateur. Si ko to komeka lukoluka, koyeba, ba analyse ngo ndenge échanger. Est-ce que c'est seulement parce que à côté na parti politique moko boko découvrir awa moko akomi lo belanzali porte-parole na été, to retourne ba question nyonso. Et surtout sur l'opposition. Na ba ke mission ya lelo zali pona ba opposant. Pour moto na yambi lelo ami téléspectateur azali moto yako la kisana bino isute na ba média azali camarade na biso ya média chaque jour je peux le dire azali na ba plateau à ba télévision, mais il a dit désormais je vais accompagner la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est ce qui nous a intéressé. Aussitôt adhérer na parti politique aux alliés qui accompagner la vision Tata Mokonzi wa Ekolo Moïse Ngouabite il faut la parmi deuxième ou troisième émission je crois que il me croit que depuis à sali adhésion dans un parti politique mana. Alors, tu reçois vraiment Maïmatali et transfert naïe, tu reçois la question de l'ordre Maïmatali et le Congo démocratique. Bah question nabino na ba message fait au biso bien, toza en direct na ba plateforme nyonso, YouTube, Facebook, TikTok, Bouriko Landabiso, na ba embasso pe ba rozanga libako émission na pokwa elelo après juste un faux soir Bourozwa Bongo rediffusion il y a Makanisi, il y a Bayi Mboka. Alors quelques informations rapidement amis téléspectateurs pour que Topé Sandeko Claude Ngoma déjà mboté et c'est Labino que et c'est pour retenir que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pouvoir naé il y a cause à la garant il y a bon fonctionnement des institutions magistrats suprêmes mokolo moi lobby jeudi a organisé Kibongo mo bangé na réunion to bengi réunion d'inter institutionnelle réunion oyo vous avez comme en image beaucoup ka contre rondi nango na mwana mboka Vital Kamerhe za Kibongo le 2 président il y a parlement na biso za Kibongo na la première ministre maman Judith Toluka et puis vous remarquez présence il y a le président Dieudonné Kamuleta où Azali Bonko représenter les cours et tribunaux et qui réunion moko immense quand on dit que na mwana mboka Vital Kamerhe mokonzi mboka betaki mbela mingi na matali économie ya écolo sécurité financier écolo surtout justice na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa ki pe moi makanisi nae na masolo wana vous allez suivre autour de cette émission campagne sie bandi kuna na ngambu ya intérieur na biso ministre na biso Jacquemain Chabani a lancé campagne pour na bino nyonso bakumbi mituka désormais Constant Mutamba pa ya kinanga baki ba mande to futa ka soutien na maboko ba PJ wana ezali campagne ya sensibilisation pour na bandeko nyonso bomona kananzela au baroulage ba agent et transport ainsi de suite infraction nyonso yo ko sala plus question ya ko pesa mbota lukasu plus question officier roulage à côté na mutuka na yo opesa ye kanyaka na kati ya mutuka esengeli to sunga la res publica to kene na ba banque et kozala bongo elikanisi ya malamu je crois que félicitations na mona mboka Jacquemain Chabani pe lobby Bokolanda tout à l'heure ndenge azala ki na échange na ministre d'état belge et sikawapi akitaki na école Congo démocratique après échange na epena la première ministre Judith Tuluka akendaki bongo ko féliciter mona mboka Jacquemain Chabani na ba réforme na détermination wana ministre d'état belge vous avez comme en image comment est-ce que Mosala ezali ko tambola na limemia nyonso na secteur na biso ya intérieur mwana mboka Constant Mutamba, trouve-moi mon Constant Mutamba autour de cette émission, mais c'est pour retenir que Mikolo Milekia ou Atupsa Kinabino est mo bangé na marche de soutien au Salamaki Awanakati à Kinshasa, ba plateforme est belé, ba société civile, ba leader politique, ba sangana qui vraiment pour na la marche de soutien, il y a moi namboka Constant Mutamba en image, bozali ko tala lolenge kani déclaration moi na itangamaki pour na ko rappeler na ba compatriotes congolais lolenge kani détermination
détermination ezali ya ko accompagner moto Félix Tshisekedi Tshilombo bandiete et sengeli ko pesa ye chance pour que justice na biso et banako bika na maladi nyonso ezalaki na yango tango to pesa ka ba félicitations à tous les spectateurs et belé ba pesa ka biso ezali système peka ya dialo le mezali dialo le ezali ko encourager bato bazali ko accompagner cette vision ya gagnant cette vision et détermination à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki na occasion ya clôture ya séjour na ekuna ngambu ya Kolwezi mwana mboka le DG Miguel Kachal Katem ou a clôture ki bongo cérémonie bokomo en image ezali protocole d'accord et salama ki wana ya signature il y a contrat moko ezali na valeur il y a 73 millions de dollars américains au la res publica et s'il n'a que gagné à travers 6 communes et sengeli boketinga na ba compatriotes congolais ezali bongo vision tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lolenga zali ko banza ete ko sala ba millionnaire congolais bazako signaler biso toujours na ngambo ya ko pesa accompagnement vision détermination ya tata mokonzi wa ekolo ministre na biso national ya affaires sociales akitaki bongo na Kolwezi ya mito les spectateurs maman na biso Aziz Amunana bokolanda tout à l'heure ezaki bongo lancement officiel pour na mbala ya yambo bozali komona lancement officiel pour na mbala ya yambo ya likambo etali pose ya première pierre na cérémonie o ezalaki bongo ya ko sala ba travaux ya construction il y a école moko supérieure ezaki ba travaux ya construction école supérieure o ezali bongo il y a mine penal kambo etali industrie na Kolo Congo démocratique ezalaki bongo madame Nabiso ministre national ya affaires sociales Aziz Amouna nazaka accompagné na vice na ende bakenda ki ko lancer activité mana vous allez suivre autour de cette émission comment cette dame azali na détermination pe ya ko accompagner vision tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazako signaler biso que Martin Fayulu Madidi abimaki pe na sortie médiatique na epona ko lobela lisusu maimatali dialogue nae ko expliquer lisusu moi moke lolenge kani oyo ba compatriotes congolais belé bazako lobelango na ba télévision ezali lolenge kanité pe akendela ikoloba le but principal ya dialogue wana bokolanda yango je pense autour de cette émission ndiko Augustin Kabuya tebisaki bino te lobby ya kitaki mokolo mercredi ya kitaki bongo na kisansu pona ko solola na ba électeur nae pona ko solola na ba congomani pona ko conscientiser ba l'union so ya Moamba vous allez voir en image on est allé arriver ya Augustin Kabuya wazaki liboso ya ba électeur nae azaki liboso ya population ya ngambo wa kisensu et je pense que bango banso bazalaki ya kosepela makasi mingi ndeo cheo kitundu alobi azali na ba proposition babale pona likambo etali guerre ya est de la République diplomatie pe likambo etali armée na biso militaire c'est-à-dire boyokae ndekoshe kitundu mayaza ko banza te pote kimia ekota na ekolo Congo démocratique et sengeli ko activer aspect diplomatique na kati ya coin de la République wana est na biso pour que kimia ekota na kati ya République démocratique du Congo. Messieurs ministre des sports yamba kibongo délégation ya ancien joueur ya Léopard kama kibongo na mwana mboka Trésor Lwala et sikanini ba Betakima Solo na matali patron ya sport congolais mwana mboka Didier Boudimbu en image vous avez comment est-ce que ba réflexion ezalaki wana na ba ancien mingi pe à Léopard structure comme bongo na l'ancien joueur Trésor Lwala bomoni bango en image l'unika ni ba kolobela matali pe secteur ya ndemo na kati ekolo Congo démocratique to silisa wa ye azali bongo un grand notable ya Moamba azali notable ya Moamba bien que Seni pesa kibiso ba résultat oya banzaki alors ndeko Jigal Kaskasongo alobi azali toujours na sima ya ko accompagner vision tata mokonzi wa ekolo atako azalaka élu mais ba publier yango te Jigal Kaskasongo azaka organiser mo bange na activité incessamment wa Moïse Mbouya ko annoncer bino pona ko pesa merci na ba base na pona ko pesa merci na ba électeur na nyonso ya Moamba ba pesa ki confiance na ndeko Jigal Kaskasongo bozai comme en image le seul et unique de l'union sacrée qui accompagne le chef de l'état ngambo ya Moamba malgré azwaki azwaki na concours élection de 2023 à l'objet ndeko Moïse Mbouya je crois que incessamment si pas la semaine prochaine week-end nango tokozala na une grande activité na terrain moko de la place na lemba pona ko pesa ba maman na biso ba jeune bilenge nyonso merci na ndenge ba ko continuer ko pesa biso confiance et biso to lobby merci na ndenge Jigal Kaskasongo pona makanisi na yo wana ko sangisa ba compatriotes congolais il est avec nous le secrétaire général na bomba nano maître Claude Ngoma mbote na yo
Mbote mingi ndeko Moïse, mbote na équipe technique ba ko accompagner biso, mbote na initiateur ya chaîne Communication Plus. Très bien. Vraiment ba osala boulot kitoko. Très bien. Nanzela ya information, ya ko informer peuple. Na pesi le DG @mukuna mbote sikazolanda biso quelque part. Et mbote mingi na président national. Très bien. Il y a parti nangai Congo mon héritage. Il n'y a pas Kolanda Bisso quelque part, le camarade Yvon Mundadi, Azolanda Bisso quelque part, et héritier Nyonso ya Congo, na pesi bangombote, surtout Boulambi Malamu, il y a émission Oyo sur la plateforme numérique Nyonso. Très bien. Donc, Makanisa Baimbo Kaibandi, Nayambi secrétaire général, il y a parti politique Congo mon héritage. Bakolanda est partout. Très bien. Maître Claude Ngoma. Oyo Salemi. Tobenga yango politique et ali dynamique, tobenga yango ezali transhumance politique, tobenga yango ezali transfert. Kolongwa na yo ndenge annoncaka officiellement on a lingomba politique et Adolphe Muzitu ba ezali passé comme qui patron et structure monene mouvement au salaki awa mais du coup petit chance na mouvement ngo wana te to ebito bomi yango, qu'est-ce qui fait que Kotika Adolphe Muzito, kokende sika moto ali ata député te, moto azali ata ministre te, na ebite ali mandataire te, kondima choix goût force nyonso yo saki na opposition, lelo kokende kotika yango kopesa confiance na moto azoko aspirer lobi pas à la député, lobi à la ministre. Est-ce que obandi réfléchir madame? D'abord de prime abord étant que un responsable politique, très bien. Nazoa qui décision wana avec mon cœur. J'avais bien mûri d'abord mes analyses et réflexions avant que Nazwa décision au wana Nazwaki. Très bien. Yako ko Bunda Etumba Nanzela Moko na président national ya parti nanga le camarade Yvon Mundadi. Très bien. Ils en tout cas décision moko réfléchi. Très bien. Pour dire que est-ce qu'ils a transfert, est-ce qu'il n'est même pas encore il n'est même pas ministre, moins encore député, mais non, tout ça na kati ya dynamique moko ya ba jeune. Très bien. Na kati ya dynamique ya ba jeune, moi Claude Ngoma je l'ai toujours dit. Ce que tali tranche d'âge, ya ba kulutu na biso nyonso. Kobanda na Félix, na opposant nyonso balanda ni tous les grands leaders politiques ya Congo. Très bien. Bazali ko kesana na mbula moko to mibale. Conséquence ezani bazo nuna bango nyonso ensemble. Très bien. Alors relève ko utapi. Relève de biso ba jeune, télémi, non. Écoutez, entre nous les jeunes, fédérons nos énergies, fédérons ba force na biso pour que Tokoka Kozwa élève lobby ya mboka na biso. Très bien. Je ne pense pas que cela soit un transfert parce que transfert ils ont aussi signifié ce coup ya billet. Très bien. Alors, ils n'ont même pas le coup ya billet. Ce qu'ils avaient transfert na zuba cop et belé, ba sollicitation et belé parmi ba grands leaders politiques ou amboka na biso. Nangambo ya yangambo inyo sacré pekaka. Nangambo inyo sacré ba landing on dirait moi c'est ndumba. Na politique mais na kete. Parce que décision nangeza qu'il faut construire une dynamique de jeunes. Très bien. Parce que soko kena mangomba na msoko mona ke bino nyos boza wana bozo salela motomoko. Autorité morale. Autorité morale. Très bien. Oyo azo contrôler, banalise, ba penser, ba cerveau ya bana batu batanga. Na mbonga makala, mbonga mapa kovova 10. Alors que ba vieux wana nyonso batanga na mbonga leta. Très bien. Bazo ba bourse de titre tongo, mais biso to tangi na mbonga makala. Très bien. Alors comment voulez-vous ba ene wana, ba kulutu wana, ba confisquer biso. Conséquence, la plupart des partis politiques ya minene ya mboka na biso ezali ba boutique familiale. Très bien. Donc voilà, ezali qui ras le bol moko na sale qui révolte moko politique. C'est comme ça que je choisis d'aller auprès du Yvon Mundadi et surtout Congo mon héritage où ezali parti moko jeune. Très bien. Mais ezako kambama na bateau ba politique bandaka. Bateau ba politique bandaka. Ndeko Yvon Mundadi ngai tout ça les diomoko mortel. Très bien. Dans une année nous allons bousculer les choses. Et pourquoi Congo mon héritage? Pourquoi Congo mon héritage tolobi bisonyos tozali na héritage moko kombo na yango Congo. Très bien. À celui qui reconnaît qu'il est congolais, ayeba yango ke azali membre direct ou indirect ya parti oyo. Très bien. Toza un héritage moko ezali Congo. Esengeli to linga yango, esengeli to batele yango, esengeli to kengele yango. Très bien. Poto eba kozongisa yango na maboko ya bana na biso. Très bien. Po bango pe bazwa parce que bakolo Congo na babotamité.
Bakolo Congo. Bakolo Congo non. Donc babiso toza na biso kaka basaleli. Eza ya biso te. Biso to ba kengeli. Ba kengeli. Ah OK. Biso to ba kengeli. Mokolo bakolo Congo bakoya. O bakoya. Ba bazabana o babiso to boti to bano baba ya. Ni ya bana na biso. Bango nde bakoya ko décider na o Italie Congo. Très bien. Biso toza ko kengela Congo ekabwana te, Congo ezala moko, Congo ezala makasi. Na yango to bengi Congo mon héritage. Très bien, Maître Claude Ngoma, Congo mon héritage. Alors, tout le belampel Kambotali, ba valeur. Yozali, moto mususu te ko présenter na politique, na scène politique na biso, mais le bien a été, vous avez qui touché. Est-ce que c'était de vous-même, yakosa la choix? Tous qui peka kanenge bande ko weli la lokola mwasi andumbo lobi balandi quelque part ne bato Congo mon héritage pour ba quitter en tout cas ba réflexion ndeko Claude Ngoma sengeli to pesa pe ko pesa yo pouvoir wana ya ko diriger parti comme étant secrétaire général et parti politique. Oui, d'abord l'idée, l'option que j'avais élevée pendant transition nangai na vanda ki penza Nathalie le président de la République, Félix Tshisekedi, très bien, avec sa pensée politique, qui sous-tend la vision Oyo Azo Memapona Congo, n'a analysé minutieusement, n'a regretté que le Komoko. Très bien. N'a pas qui opposition, ce qui seulement bakoki ko changer fusil d'épaule, batala gouvernance ya Félix bakobe telema beaucoup. Mais malheureusement, opposition ya Congo batikala na forme. Opposition Congo débat à fond et à la caté. Or ce côté na fond Félix Okwe ça va au chaos. Bah opposant beaucoup. Oui. Parce que Bango bazan na ba supputation, ils sont là dans des dénonciations politiques. OK. Alors que le débat est coquille cause à la consister autour de la forme. Très bien. Le débat na fond. Très bien. Tant toujours ba fond toujours la gouvernance. Secteur par secteur. Très bien. Je ne dis pas qu'il y a 100% réussite, il y a moi Namboka Félix, mais au moins il y a des avancées majeures. Très bien. Et à cela, moi j'ai reconnu à ça et j'ai levé l'option, j'avais levé l'option de soutenir la vision du président de la République et sa pensée politique. Nayango, nabaki non. Ce qui n'a qu'un parti oyakala, bango mingi, bazoko s'approprier la vision à Tata Mokonzi Kolote. Parti Akala. Oui. Je vais vous dire, il y a le ministre ici, tous les ministres qui sont là au gouvernement, basé Belé. Mais ce Tobito Tangaba, on va s'approprier la vision à Tata Mokonzi Kolo, on va bali vision. On va matérialiser, on va comité disté. Mais ils sont 54. Vraiment. Ils sont 54. Je suis sérieux, j'essaie d'être sérieux sur ce plateau. Donc parmi les 54 ministres, nous avons que si c'est 5 ou 10, en tout cas, on les a dit, c'était dans la magie, on les a dit. Et parce que Bazoko épousé, Bazoko s'approprier la vision à Tata Mokonzi Kolote. Or, aux ministres dans X secteur. Très bien. Pour au salaba prouesse, et Sengeli Nayo, au quota, na kati a pensée politique et à président, pour la PCBISO, les 6 axes. Très bien. Axe majeur. Alors, ceux qui dans le secteur Nayo, au bali vision wana au salaba prouesse. Mais malheureusement, ce que ba ministre ngo ya biso awa mingi bazo fouté. Mingi bazo fouté. Belé bazo fouté. Belé bazo fouté. Donc vous êtes parmi bato baza causer la paix remaniement na lombango pour na bazo fouté wana sengeli ba ke na bande touche. Mais oui, pourquoi? Parce que le président de la République est résolument décidé il y a coupé ses résultats. Très bien. Très bien. Peuple na ba concitoyen na. Très bien. Or résultat wana ekoleka obena nzela ya action gouvernementale. D'où ba animateur ya charpente ya gouvernement et sengel na bango bazala apte. Toboyi ba canard boité. Toboyi bato aye ozomona ke na vision à Tata Mokonzi Kolo na ba action na ye o azo mener ezo bala na ekotuta na tane eloko mokote. Très bien. Bato a bongo est-ce que sengeli na Tata Mokonzi Kolo à refaire encore ou à renouveler encore confiance sur Bango? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Très bien. Et donc, moi, coup de balai, et Rosala bien, le grand coach, Ndenge Toembaka Ibenge coaché, Lelo, Tata Mokonzi Kolo, Félix Tshisekedi, na gradin, ba compatriote bazolela, Ngongezo Kende. Coach Sabapia Moussus. Coach Sabapia Moussus. Même capitaine équipe, Mama Judith Soumine, on a payé Mbote. Il n'est pas un soufflé. Azo Bunda. Mais, Moutouao Beta Nef, Azo Koutia Mongetete. Très bien. Et les autres fonctionnaient. Très bien. Médiane récupération, ballon exaté. Très bien.
Ouais, tu recommandes maître Claude Ngoma, mais ils ont ça, ils ont matangama mafuta Claude Ngoma, tanini ya sali à réflexion pour que le loi ça biso na plateau ba télévision boy qui vision tata mokonjo ekolo, hein, bazo comprendre te ba opposant bazana na ba débat moko. Na son dimana muté mais autour de cette émission, je pense que la ronde mango kaka. Mais toyebi réalité moko wa yo ko ronde makongo mon héritage. Na ebiti est-ce que parti politique wana bali na siège national, est-ce que parti politique wana l'État réellement yebi bango bali na vie favorable à l'État parti politique mana est-ce que zali installé dans toute l'étendue de la République pour ba parti mususu ali malette na yebi na ntona sala investigation te na parti yo ndimi okende mais est-ce que tu komona scénario te au moment pour la élection bakomi ko lokota batoni balokoti ba comédien basali est-ce que déjà yo 8 ans pena ko se renseigner pena bien aucun na parti et fandi kitoko siège ali bo ali na ba fédéraux na province ali to bozali na moment ya implantation yo po yebo cha maboko na président national. Non, parti d'abord, merci pour la question. Parti siège Zali, tout est situé dans le croisement Université Prince Victoire. Très bien. Non loin, ici, à l'île de Cambodge. Ok. Tozawana, au lieu que la maman mouille, Tozawana, na deuxième niveau. Très bien. Et siège Zali bien équipé, Tozali jeune, bien organisé, parce que ce qu'on aspire à la fonction politique qui a miné, ne lobby Kambamboka, organisation et bandaka déjà. Dès le départ. Dès le départ. Très bien. Donc, au Roya, vous visitez le Konabiso, comme on a qui totally organisé. En termes d'implantation, l'élo Congo Mon Héritage, totally représenté dans 4 provinces. Très bien. Vous êtes un jeune, hein? Vous êtes jeune parti. Vous êtes 4 provinces, on a Baxi, Kinshasa et Sali. 5. Ok. Très bien. Wana, na niveau, vous êtes Congo central. Très bien. Congo central, vous êtes na Boma, vous êtes na Matadi, na Songololo. Très bien. Vous êtes na Kasai, le deux Kasai. Très bien. Vous êtes na Sankuru, tozali en Équateur. Très bien. Précisément na Bouende, Mbandaka. Mbandaka, très bien. Tozawana. Donc juste kuna pe tozo luka tozo siège, juste na boulevard Bonsomi, quelque part wana tozo négocier bureau moko wana poto installé siège na biso. Très bien. Et donc voilà ce que na kokoloba na Itali organisation et à partir mendengo lobby est-ce que Nathalie bien ici il ne s'agit pas ya kotala. Ouais. Ah ezali conjugaison ya fort. Très bien. Conjugaison ya fort. Tolobi parti autobengi yango Congo Mon Héritage. Ce qui Congo est héritage na biso, c'est que tozana souci il y a parti oyo biso baptisé Congo Mon Héritage pour lobby tokoka. Voilà, qu'on pèse le meilleur de nous-mêmes. Et particularité ya Congo Mon Héritage, tozo prôner la bonne culture politique. Très bien. La bonne culture politique oyo et que ça la sorte que le cadre ya Congo Mon Héritage base à la porteur, il y a des valeurs républicaines, des valeurs citoyennes. Très bien. Parce que pour Nabisotolobi, la politique, c'est aussi une culture. Très bien. Alors, quelle est cette culture politique aujourd'hui aux Omema Congo? Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui ont été un peu partout. Des ministres. Très bien. Qui ont été des ministres. Même à Bokomilaï, détournés. Certains ne sont pas des patriotes. Très bien. Ils n'ont pas une culture politique où ils ont sa valeur républicaine et citoyenne. Très bien. Parce que la culture politique est transversale. Très bien. La culture politique accompagne l'action gouvernementale. La culture politique est dans tous les maillons de l'État. Alors, ceux qui besoin de la culture politique à Malamouté, même au besoin de Congo, beaucoup lapidé. Même Jésus-Christ. Ouais. Alors, tant que tu as la culture politique, nga na lingara boye parce que na moi tête à tête sengi pena batoba limbola la biso malamo pour émission ezotala un peu partout. Donc vous avez la culture politique. Mais est-ce que dans votre parti beaucoup de la moralité on a la culture à malamo. Tout beaucoup vendre la culture ni sengeli la population congolaise doit adopter pour le développement écolo na biso. D'abord, on a profité de l'annonce d'ici le mois de novembre. Très bien. Donc, on lancer formation. Okay. Parce que tu as une école du parti. Très bien. Tu as travaillé dans Nouana, tu as experts à Libanda. Ok. Pas sociologue, tous les grands professeurs. Il y a SPA, tout ça. Bakoya pendant 3 jours. Très bien. Ba formé, ba cadre na biso. Ok. Chose où existe dans ba parti, même les anciens partis.
L'école du parti, ça a raté. La formation, ça a raté. Mais félicitations pour le Chris Mukendi. Parti européen à Sikawa. Chris Mukendi n'a pas Simboté. Très bien. Écolo, parti écolo. Dans mon séance, il y a la formation, vraiment, on a le cadre de la militante. Très bien. Très bien. On dynamique à jeune. Très bien. Mais, et puis, l'air, tozo mata. Tozo télémana ma ya bijou na ya bougie na biso. Mais toi, on a simana binoté. Au menoir, au ministre, moi, au chabin. On va partir, belé, boto, garaboka. Ceux qui, mega, parrain, marin, mon gobazali, membre du gouvernement, a préparé d'abord, on est à CC. Biso, to ali na parrainage. Très bien. Tozali ko bunda biso. Lelo na webisa. Bino nan to bandi ba cotisation te. Très bien. Et comment, après avoir cette stabiliser ma très bien. Tu as une étape de consolidation, tu as la cotisation. Mais en ce moment, le secrétaire général a Mbongo, à côté le beau qu'on a poche a contribué, le président national pas contribué. C'est vrai qu'il y a aussi des partenaires au coup de politique qui du fait que du fait que CPLAKP le président national Yvon Mundadi ils nous viennent de fonds à rescousse. Très bien. Donc voilà un peu où ils ont dit dynamique na biso, mais biso Congo mon héritage tozo beta c'était autour il y a culture politique parce que aujourd'hui il y a aussi une culture politique. Allez-y. Mais ils ont des lamouté. Bino besoin proposer biso nini culture nini sengeli ko en place. Il y a ils ont coupé sa valeur républicaine et ba valeur citoyenne. Très bien. C'est-à-dire moto politique et sengeli a kesanisa libenga ya poche na ya l'État. Très bien. Batata na biso na kala. Et loko ane baluka angala moto, loko la refrain ya nzembo. Très bien. Mbongo ya l'État bali ya kate. Mbongo ya l'État basimba kate. Ndeko mo balobaka bali ya soki ebeli. Ah omoni bato culture ya maboko milai. Omoni bato culture ya maboko milai. Wala za maboko milai. Olia soki ebeli c'est-à-dire ya yote. Et mbongo ya l'État. Très bien. Ebela te yoko simba. Kosimba te. Très bien. Yoko simba te. Yango nazo pesa. Kutsa pona tata mokonzi ekolo ndenge atiaki en place atiaki. Yo va dire un coup de chapeau déjà. Oui, coup de chapeau. Parce que IGF atali que IGF abundi mais bitumbe ya karamakasi. Abakisi deuxième département nangambo ya ANER DIEF. Département d'investigation économique et financière. Très bien. Justement pour décourager Bato Amaboko Milai. Voilà la culture politique incarnée par le président de la République que soutient le parti politique Congo Mon Héritage. Alors qui dit mieux? C'est le président de la République Félix Tshisekedi. Nakota non peka na vifa makambango po bato azolanda biso ba mwa na zo batela Claude Ngoma. Na rozongi sote na ba critique constructive wa ndeko sala. Sengili tenga na ndo bando ya na ba plateau ya télévision pour critiquer na esiko ezala ta pembe yo ko ba mwindo. Ba critique nyonso lelo Claude Ngoma oyo o rapporta na ba place publique concernant la mauvaise gestion de Félix Tshisekedi. Concernant la mauvaise gestion à bas collaborateurs nae. Lelo yo en direct à plateau yo makanisa ba imboko okosenga pardon okoloba excuse tokoloba ba kosaki yo to zaika opposition non nakosenga pardon te je m'excuse nakosenga pardon te s'excuser pété parce que j'ai dénoncé mauvaise gestion au ezako le kananga mbuya gouvernement sama mauvaise gestion dans gouvernement sama. Parce qu'il faut allez-y. Le président de la République n'est pas redevable devant le peuple congolais, juridiquement. Le président de la République? Oui. N'est pas redevable. Il n'est pas redevable. Mais à la fin de ce mandat, c'est lui qui sera en face de sa population pour dire voilà c'est quoi. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le programme du gouvernement est défini ensemble avec le président de la République et le Premier ministre. Dans le cas sous examen, la Première ministre. Très bien. Mais ce programme est porté par la première ministre, Maman Judith Souminois. Très bien. Qui a une équipe monnaie costaud pour matérialiser le programme. Voilà pourquoi moi je dédouane le chef de l'État. Ok. Mais le chef de l'État a un rôle, il y a supervision. Ok. Au-dessus de la mêlée, il supervise. Mais Moto est redevable devant le peuple congolais via le Parlement, c'est la première ministre. Chef du gouvernement. Du point de vue de droit. Très bien. Et voire même politiquement, je dirais aussi que dans un rôle, il y a supervision au Izali, président de la République, Aza aussi
redevable mouké na ba concitoyen na parce que yende moto aza coach azo placer ba joueur yango moni tout à l'heure to lobaki que équipe ezo boité mouké gradin ba public bazo lela change il benga changer voilà Claude Ngoma lelo ceux qui ba congolais balandi biso bien donc mandat ya liboso a fait Tshisekedi il n'a pas échoué mais c'est ça Malokonde et les autres qui ont échoué c'est un Claude Ngoma. Oui, c'est justifiable. Très bien. Et puis ceux qui gouvernement Sama a échoué qui mais échec on les a sur toute la ligne. Très bien. Parce que na ba secteur mususu ba avancer à la qui mais sauf que Zaki Mouké, ça il faut se le dire. Très bien. Na mandat liboso. Na mandat liboso. Mais to koti si ko na mandat mi balé awa. Judi Tumina, je pense que dans le 104e ou 5e jour déjà depuis le gouvernement a investi. Voilà. Bah signaux fort. Oh yo tant qu'analyste politique ah on a une opposition t'es pouvoir t'es quoi accompagner chef de l'État t'es mais bah signaux fort aux comment on a maman Tumino et en na ba secteur nini par exemple eux ils ont promettre épée bah signaux. D'abord dans le secteur à Liboso ils ont promettre ils allaient dans le secteur économique le cadre macroéconomique les lots tenés madame Judith Soumino ainsi que le membre du gouvernement au bazana secteur il y a ba ministre économie budget finance et on peut comprendre que les lots inflation ils a sensiblement réduit sensiblement réduit et sur au tali les lots comportement il y a franc congolais face à dollar moins stabilité zali très bien dollar les autres tombeaux susté voilà des avancées rien que dans son premier jour très bien alors avancé sous ces années le ministre Constant Moutamba très bien dans la justice son premier jour il y a chef de l'État le jeune a excellé il a donné des signaux forts. Très bien. En passant par des réformes initiées. Aux Omonake, déjà, le ministre Wana, Bango, baza vraiment la vision à Tata Mokonzekolo. Très bien. Ce qu'on voit na finance, oye kozwa Doudou Famba. Très bien. Les lots fonctionnaires et agents de l'État, à partir des 25 de Asi bazo ilo chocho na bango. Ako kakutu ba militaire, déjà les 10 c'est ça ko bandaka. Déjà si d'aba silanaki. Plus question à comment les 5, il y a moins Moussous, les 10. Et puis, particularité, son excellence, moi, Namboka Doudou Famba, ils allaient célérité dans le dossier. Très bien. Célérité dans le dossier. La sensibilité, qui comme quoi associé, ils allaient une entreprise, Songolo Pakala. Très bien. Asa vraiment expéditif, moko, voire même, moto, on a la critique à chaque jour. Le gouverneur incompétent à Ville à Kinshasa, Daniel Bumba. Le gouverneur incompétent. Azumbongo pa ya Doudou Famba. Asi Azumbo sol. Aïssa Zouaki au 3 semaines. Mbongo na pena a dépenser moté. Attends $1 na longo. Misale za ko salema o kanisa yo tamwana mbongo ni. Misale yo salema Kinshasa. Yo linga Kinshasa te bongate. Nano asali mosalate. Oh, mbongo na longo lita $1. Yo za kana cabinet na e? Oh là là. Nazo ebisa yo bonde na ebika zo ki mbongo na tanga la montant. Te tobi ça gouverneur. Te il faut baïba. Azo ki $2 millions. Pour l'assainissement à Ville à Kinshasa. Mais ils ont salema. Papa. Maman moko bange ba tout lobby na 23h na zozonga. Mulili mero na zo kombola. Kala ndenge bazo ko prédisposer ba compatriotes na biso na ba danger. Même pas gilet. Alors ça me kombola na identification exacte ya hotel. Gilet exacte elembo exacte kaka kombo. Kombo ngope soko tali oleza la balé ya sika. Kombo nyoso seliam. 2 millions ba kinois ezawa. Yango tozo talaye. Très bien. Tozo talaye. Monsieur Alingete, le patron ya IGF, nazo beto be sonnette d'alarme. Très bien. L'Assemblée provinciale à Ville à Kinshasa. Le président Lévy ainsi que tous les députés provinciaux. Très bien. Nazo senga na bino bozo ba caméra pe ba projecteur, otalisa na ngambu ya hôtel de ville pour na kolandela action ya Bumba du jour le jour, minute après minute. Yo, je pense que trop quand on a chapitre na mambango mais apparemment c'est comme si on a démarré à Kinshasa Zobonga parce que l'homme j'ai suivi son élocution, le discours dans le forum économique RDC Chine et vous allez comprendre c'est la personne qui maîtrise les coins de la ville province de Kinshasa et tout ça l'a aidé sur terrain. Mais vous apparemment dans l'intervention na yo attaque discours ils ont convaincu au garaté. Oyebi discours yo Bumba tenaki na forum économique na Chine précisément na Beijing. Fable de La Fontaine. Donc
oyo ya lobby akotikalaka kosala yango te. Pourquoi? Bumbati akoti ba politique publique na ye oyo ekoki kotalisa ye gouvernance na ye même dans les 100 jours ezomona na te. Très bien. C'est quelqu'un qui est dans le tout et dans le rien. Très bien. Azana politique a fort tout et à celui-là priorité ezalakate. Nazo tunabino lisola coup de point comme wapi mapinga oya kende kozwa po ba kombola ka balabala. Na mona kam na poids lourd une fois. Alors na poids lourd. Alors moto wana beaucoup PC confiance. Mais ce monsieur, pour moi, à mes yeux, il représente un grand danger pour notre ville. Très bien, Claude Ngoma. Merci pour les révélations. À la conscience, il y a députés provinciaux et à la tête, président Lévy. Très bien. Merci à Claude Ngoma. Nous sommes en direct, amis téléspectateurs. Toko Lobela Matali Eko, le Congo démocratique. Ndeko Bondi, Bongi c'est l'Arabiso. Nazo un reportage Mibale. Nazo un reportage où Zali Bongo Bato Bans, Baba qui était. Et c'est Ngeli Remaneme Yana Lombangu parce que la ministre des Affaires sociales a kosa Moussala Tetata Mokonzi Ekolo. Maman, on a une compétence notoire. Mais ici, la Ligue est tenable avec sa compatriote congolais que cette dame travaille dans le silence. Mais elle est en Mossou. Des services et la communication, ils ont combattu à la hauteur. Nagola Kisabino, Ezali Bongo, reportage, Ezali signé Affaires sociales. Ezali construction ya Yambo, première pierre au ministre de la nationale Affaires sociales, Kitaki Yemoko Nakoluzi, pour lancer école de métier, mine et industrie. Akitaki Yemoko na vice na pour lancer Oekozala Malaya Yambo en République démocratique du Congo, vous allez suivre. Et en même temps, le Moïse Mbouarabakaïte, Bakongomani Bazako accompagné de Komutamba, Bokondimate. On suit les deux reportages sur Zonga, tout sur la même Mukema Matali, dialogue na Ekolo Nabiso. C'est parti, Régie. Voilà, le temps Bazar Oluke la Bondi, Bazar au signaler Biso Kazak Oluka, on a Zonga maître Claude. Atangaki ka ba osala. Otanga ba osala. Tito comment na repese autant, na repese autant ba osala te. Ozana liste ba osala te. Oh. Mais non, bino basé belé. Claude Ngoma basé belé. Ngana betaki déjà bordi na ba qui était mokonza moka tuna bango na conseil de ministre ya lelo. Atuna bango lelo se bazo sa nini. Ministre na bandeli sous. Ministre agriculture la muka. Ba ko sala nini. Recherche scientifique que là c'est si ezonga. To éviter niveau na biso ya enseignement ezandenge nini. Ministre agriculture et art. À part ba compte rani nenge de konamso mu ya zali banda. Toko yo kate na culture et art. Ministre ya l'échec ya ba ministre nyonso. L'échec ya ba ministre nyonso o abendi pena mokila. Ko banda na premier mandat, pena deuxième mandat, kombo na ye Alexis Guizaro. Ministre ya infrastructure. A ko sa lo côté? Na yebisio l'échec mokila. Mais tout ce monde a vitesse. Non, c'est la personne qui maîtrise ce secteur. Non. Ce monsieur est dangereux. Ce monsieur est dangereux. Lelo, avec Alexis Guizaro, Foner, Fonds national d'entretien des routes. Très bien. Oyo tangu bakela ki yango ordonnance ekela ki Foner. Ezali neti banque. Mosolo ya l'État pour na italien entretien banzela nanzela ba rétrocession et bando kota kuna. Foner akobimisa kambongo pona ko financer OVD na office de route. Très bien. Mais lelo avec Alexis Guizaro, Foner a commis ko exécuter ba travaux. A commis ko sala banzela. Deuxième, agence congolaise de grands travaux. Très bien. Ezalaki créé pour la supervision et contrôle. Il y a la qualité de l'ouvrage. Avec Alexis Guizaro, Lelo, ACGT, bah comme il faut exécuter les travaux. Bah comme il faut ça les travaux. Dis-moi maintenant, OVD, Office de route, Lelo, Banyongwe, comme il faut na travailleurs basés sur les locaux salati. Tout ça pourquoi? Parce que fouter moko azana kati équipe yo coach azo monena noté. Yango nazo senga na tata mokonzi ekolo. Yo kambela ya baimboka. Très bien. Papa Oyo Kozongi, ça a été pardon, président. Pardon. Azali pays responsable, Azali na bana, Azali na babaza. Barumona, vous avez voir quand papa na bango. Na trajet était mais na lobika ke singo yo fait katana. Tata mokonzi sunga biso. 3 mois ya mama Soumino. Ata mwelo moko te babwaki. Ata kayasi moko te babwaki. Mais avant diwa. Ado Moussa, si na loba kito banda rubrique wana, sauvons la RDC, Mabulo ezongi na Kinshasa o nanu na ebite na intérêt eza ndenge nini. Ndeko pa abeti ba bortir.
tokota wana sima toko sauver RDC Daniel Bumba basi babelelia ke ozui mbongo ngaite ndeko Claude Ngoma lobi aussi ozui 2 millions bien ngaite tozolandela misale ko salema Claude Ngoma Congo mon héritage ba ko penser nini na to fanda autour d'une table Martin Fayulu Madidi et sengeli tondo bela pour que kimiezonga biso ba kongomani to fanda. Deuxièmement, mais gestion yo en tout cas yo ezali ko kumba mana feti sekedi donc ezali à boire et à manger et sengeli to fanda to le bana en face. Est-ce que Congo mon héritage beaucoup partagé à vie makanisi ya to fanda ici kamoko to sur la poite kimia na mais gestion yo notoire ya régime en place et bana kokende. D'abord de prime abord to ali babantu. Très bien. Ko solo la dialogue ezali na culture na biso babantu africain et précisément biso babantu. Très bien. Lisolo eza mabete. Maintenant nya ko senga lisolo. Mwana mboka Martin Fayulu. Mwana mboka Martin Fayulu. Opema eleki na opposition. Hein? Pema eleki. Et mbala liboso na histoire politique ya Congo. Banda 59. Telelo omona opposant a sengi dialogue. Mbala liboso. Mbala liboso. Moto a convoqué un dialogue ezali président de la République le chef pouvoir en place ndé très bien Monique était asuki moyen zate boya ko chama boto sangana très bien ndenge Kabila salaki yango ndenge Mobutu asala très bien ya Kabila kutu d'heureuse mémoire paix à son âme papa Étienne Tshisekedi aboya oui le président en place très bien Kabila même ameka ki même ba kendo kutana na Ibiza na Italie mais de fin père abeta Kabila 12 très bien akendate alors yo boni yo opposant entre guillemets très bien au lobby na biso ozo senga dialogue est-ce que ezali bumuté mtezo ganga non lobby yango je vais voir bon dit presque l'acception vidéo wana azolo ba na kati ya vidéo wana que ce n'est pas au bakongomani boza ko lobela c'est pour mettre la paix pour que Kimi Kota et puis yo comme yo kumisa pouvoir en place à kolobel kamutali mais gestion yo incompétence yo Fayulu wana za ko baza ko expliquer biso clairement mon cher ami tozo Fayulu banda bandi politique ti lelo proposition nini asala en termes ya gouvernance secteur par secteur je vais aller na kozoye na maloba na imo allez-y le président Martin Fayulu a lobby dialogue pour la cohésion nationale très bien cohésion nationale. Est-ce que pour la cohésion nationale, il faut que tu vendre? Non. Le président de la République, s'il estime que la cohésion nationale est commis menacée, yende le symbole de l'unité nationale. Yende moutazana ba prérogative nyonso ya ko convoquer ba assise o ekokoza na nzela ya ba consultation topé concertation. Très bien. Mais koki ko sala te que bato ba vanda autour d'une table pour bosolo là. Non. Très bien. Alors Pona o Italie insécurité dans la partie est ya mboka na biso. Makanisi ya Fayulu ezalaka nini pour guerre ekoka kosila pour kimia ezonga. Voilà. Et banakate. Proposition moko za raté mais azolo ba ya lingika ata sakapare ya lo bate ngani na pesa kiboye. To fanda. Tant de refanda boyoga makanisi na ye. Non. Un politique. Qu'est-ce que vous craignez dans ma Italie cohésion nationale? Qu'est-ce que vous craignez vous personnellement Congo mon héritage? Et on a boya Congo héritage. Congo mon héritage et bazo boya. Bien pour ce boy pour cause attendre sous décision personnelle. Na parti la boy déjà. La position du parti. Très bien. Tous d'accord pour un dialogue. Très bien. Mais un dialogue républicain et non un dialogue politique. Très bien. Oyo Martin Zosenga. Républicain c'est-à-dire un dialogue républicain, c'est-à-dire les forces vives de la République. Très bien. Bavandi, va diagnostiquer l'état de la nation. Très bien. Va formuler des recommandations en l'endroit du président de la République. Très bien. Côté que la présidente de la République. Voilà. Conclusion na bango. Le président de la République na équipe naie, bakovanda, bakotala, non. Très bien. Awa bana mboka ba na raison et c'est de tenir compte à oyo. Très bien. Awa mais oyo non. Et qu'au dépend l'appréciation il y a chef de l'État. Tout à fait. C'est ça un dialogue républicain et un dialogue républicain. Très bien. Mais un dialogue politique. Je connais les joueurs élargis. Un dialogue politique tant que politicien va vendre et que chiter na partage ya gâteau. Donc Martin demande un dialogue politique. Politique et risque zanine. Est-ce que le président Martin Fayulu a un mèche la nanga? Parce que les raisons un dialogue pour la cohésion nationale, c'est-à-dire M23 pays foyer. Na yo kaza kosenga libération à l'immédiat de Kosset Kikuni. Effectivement nous avons bisayo. Tant cohésion nationale, M23 bako participer. Nanga
condamnation quoi aïe aux acquis sergent au commis général parce que aucun n'a pas conclusion politique. Voilà le danger. Mais déjà Félix c'est que dans le bien on a pas plateforme on a pas forum qu'il y a qu'on négocie quand même M23T. C'est le président est rationnel. Très bien. Pas question de négociation. Très bien. Mais t'as la mafia une brèche moko fongoli pour que dialogue ça les matins parce qu'il y a cohésion nationale. Très bien. Fayoulou il estime que la cohésion nationale est atteinte parce que Nanga Simi Manduki parce que M23 Zali et Yango Monique non cohésion nationale. Très bien. Or cohésion nationale bisognos toza bien yiki ki namboke yate. Ce qui Martin Fayoul a lobby gouvernance à Félix c'est un problème. Mais que le président Martin nous dise dans quel secteur et alternative na ezanini par exemple na cherté de la vie. Alternance nezanini. Très bien. Na o etali maîtrise il y a inflation. Et qu'est-ce que j'ai pas maîtrise inflation baisse sensible il y a inflation. Il y a kanisini ni sur le point de vue économique. Très bien. C'est comme ça qu'il y a le Martin Fayoulou. Très bien. C'est comme il faut tout ça la politique autrement. Yango moni Congo mon héritage aye na vent ya sika. Très bien. Makambako soit na ba plateau ezate. Boya carte sur table. Merci. Félix a échoué ou quelles sont vos alternatives? Très bien. Biso to la kisabino là où Félix a beti mengete et belé. Merci. Donc lelo opposition eza na défaut ya ko sakanate parce que la source babaki opposition a pété yo bengango ya défaut. Non, ils ont défaut parce que opposition à Congo bazar en alternative té. Yo sali même pas un mois ou tiki opposition comme le ba déjà on benga une opposition. Ce que tali ba vidéo na ngagnon so be mission na ngagnon. Ce qui n'a critiqué n'a pas alternative. Très bien. Selon moi, je pense que on peut faire comme ça. Voilà. Mais pas à Martin Zaté. Critique sur toute la ligne. Merci. Critique sur toute la ligne. Merci à Claude Ngoma. Biso tolobi na tata mokonzi kolo. L'isolo ya dialogue oyo Martin Sengi ekolekate tata mokonzi kolo et je sais aussi monsieur le président de la République azali imperturbable. Très bien. Il est debout avec ses bottes. Très bien. Akolanda te po ezali makele la wenze le chien aboie la caravane passe. Merci à Claude Ngoma. Merci à Bondi, amis téléspectateurs. Nous chutons petit à petit. Tozoa le deux reportages dans NFC Guino, Régie à Saïpsosine que c'est bon. Tozoa construction, il y a première pierre, il y a école de métier, il y a mine et industrie en République démocratique du Congo. Voilà les œuvres de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kuna Nangambo ya Kolwezi en présence. Il y a ministre national et affaires sociales. Oh, Asaka Moussalate. Tout à l'heure. Et on va chuter avec cette population congolaise dans l'ensemble réunie, soudée pour accompagner Mineta à la justice qui se joue à l'étranger. C'est parti. C'est à Luilou, précisément les quartiers Sapatelo, qui abritera la toute première université des mines en Afrique. Le projet initié par le gouvernement congolais sous l'égide de l'entreprise minière Kamoto Copper Company. Le lancement des travaux, des constructions et la pose de la première pierre ont été effectués par le ministre des Mines, représenté par son vice-ministre Godard Motemona, et Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. J'attire l'attention de toutes les parties prenantes à la matérialisation de cette œuvre, du rôle que doit jouer chacun dans sa chaîne de responsabilité, ceci pour ne pas mettre en mal cet acquis dégagé à ce jour, grâce à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires de la société KCC, à qui je transmets mes sincères félicitations. Il m'a semblé que ça a été un fond, nous pouvons quelque chose à chef, tout dans le secteur minier parce que bani bani banatoka kainji. Kama batoto banafunda dans 3 ans, banatuletea technologie à sasa. C'était en présence de quelques députés nationaux et différentes autorités de la province du Lualaba, y compris les chefs coutumiers. Le directeur des cabinets, Jean-Pierre Kouboya Wachimpama, a représenté la gouverneure Fifi Masuka Saini à cette cérémonie. Suivant la pertinence de ce projet, répond non seulement au souci de satisfaire un droit humain fondamental, mais aussi de leur offrir des opportunités de sortir de la pauvreté et de contribuer ainsi de manière substantielle au développement de notre province.
Le projet est de plus de 6 gigantesques bâtiments en étage composés des auditoires, des dortoirs pour étudiants, de bureaux administratifs, bibliothèque, cuisine, buanderie, toilettes, un centre de santé, mais aussi un espace récréatif. Les travaux prendront une durée de 18 mois, soit une année et 6 mois au maximum. À son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Message de la population congolaise à l'occasion de la marche pacifique de soutien à la politique aux actions de son Excellence Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Excellence, Madame la Première ministre, nous, population de la province de Kinshasa, représentant celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo, aspirant au changement, nous retrouvons en ce lieu baptisé Place de l'Indépendance et symbolisant notre liberté et notre souveraineté acquises au prix du sang de nos martyrs. Voudrions à l'occasion de cette longue marche à travers les principales artères de la ville, province de Kinshasa, capitale de notre pays et siège des institutions, manifester notre soutien sans réserve aux réformes initiées dans l'appareil judiciaire par le jeune ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Mutamba Tungunga, en vue de donner un nouveau visage à notre justice qui a été déclarée malade par son Excellence Monsieur le Président de la République suite à sa fonctionnalité trébuchante. Nous voudrions à cet effet rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que l'article 1er de la Constitution de notre pays définit la République démocratique du Congo comme étant un état de droit et a imposé la justice comme premier principe de notre devise et tous ceux de nos concitoyens qui tardent à orienter leur regard vers l'avenir pour se contenter de contempler le monde au rétroviseur devaient comprendre que la roue de l'histoire est déjà en marche pour asseoir au Congo. Très bien, merci à la réalisation, amis téléspectateurs. Bolanda Kiwana Binomoko commente est-ce que cérémonie wana, il y a première pause, il y a Pierre, il y a Salema pour la construction école de métier, il y a mine et industrie en République démocratique du Congo. Pour Nambala Yambo, bravo à l'équipe gouvernementale Tsuminoa, bravo à maman Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, et bravo à vice parce que dans la délégation Bakenda qui est ensemble. Bravo à Bakongomani, Bakongolo, comprendre que c'est que ça soutient à Dokotolo. Ouaye ko soigner justice école na biso maître Constant Mutamba soutien total ya ndeko Moïse Mbuya makanisa bo naloba kango un peu partout moto ba eko bongisa Congolo akoluka ko telemela ese ke bazana mafia wana na kozwa ka soutien na ngai te. Très bien, tozongi na maître Claude Mona ba rapidement tu l'as tout à l'heure ngai na yo ba ministre sur les 54 ou ba ko sala moi fierté mais ngai na belela ki je pense na émission moko de kaki awate na bimisa ki soki moi 11 sur les 54 on va ko sala le côté na éviter na conseil de ministre so iba zorata maloba activité moko bango ba sala ezaka remise et reprise ndakisa to lobela maman na biso ya culture et art situation mboka ezo travailler yo maman wana na éviter est-ce que ba kazali ministre ya culture et art ba réforme na mambo etali ba langa nzembo ba artiste est-ce que et comme la ratailler mais matala ta sensibilisation balanga nzembo ba yembela mambo etali et sur le public ba sensibiliser ba pesa message maman ata trop mon ata image mon côté akutana kina ba artiste asolola ki qu'est-ce qu'elle fait le ko la ministre na biso ya culture et art Ndeko Claude Ngoma Nabiso maman nabiso wana d'abord au monde ba ministre nyonso très bien bazo ko boiter on va ko sala le côté ba ki pèlerinage na gouvernement baza l'excellence té to benga bango messieurs le ministre madame la ministre très bien ba o bazo ko exceller nde bango ba excellent très bien ils ont mention mobimba na l'école te banda kozwa excellent assez bon bon mauvais médiocre très bien. Alors, na bango nyonso bazo sale le côté, bazali excellence té. Très bien. Na bango excellence ya nini. Maman o ya culture et art. Voilà. Est-ce que yemoka yebi même ba prérogatif na? Na ko mituna. Est-ce que le komi wana? Très bien. Yemoko azaki déjà l'action moko, voilà. Azaki ko planifier une vision sectorielle. Très bien. Il y a secteur na. Tu peux y aller kaka bongo afanda ki bobu à ministre de la culture et art. Na yebité. Voilà, de passer complètement, déplacer. Quelle est la valeur de nos arts aujourd'hui? Très bien.
C'est ça la question de fond. Très bien. Or, art nabiso, yango ndezo véhiculé tradition nabiso, Tout à fait. culture nabiso. Tout à fait. Mais est-ce que la dame ayebi yango? Très bien. Même pas. Dépassée. Elle est totalement dépassée. Très bien. Monsieur le ministre, il y a commerce extérieur. Julien Paloukou. C'est le premier des opposants de Félix Tshisekedi. Non. J'ai suivi les les dessins. Il y a FCC, ils ont réclamé. Julien Paloukou. Je vous dis. 16 fois, plus de 16 ans gouverneur, et il y a province. Ministre tour à tour. Mais tant qu'on a commis, a eu décision, a eu arrêté. Kopé qui s'avante, il y a caro na ba faïence. La partie ouest, il y a Mboka Nabiso. C'est-à-dire, Kinshasa, Bakongo, Bandundu, Équateur. A Pessi, exclusivité, il y a vente, il y a caro, na entreprise Saphir. Ou ezali na Maluku. Là où il est actionnaire majoritaire. Yomoko, Bessika Zali, actionnaire, Nandimi, au sa faveur. Voilà. Or, un ministre n'est que là pour porter l'action gouvernementale au profit du pays ou de la République. Très bien. Ce qui a kokai kosala yango, il fallait qu'ils aient l'entreprise, il y a l'État pour monopole, les ongles à l'État. Très bien. Mais Pessi yango l'entreprise Saphir. Or, production il y a Saphir et kokokako desservir même pas une commune. Même pas une commune. Et de deux, Caro oezo ko produire Saphir, soko kena wenza lufungula toke na marché à tomba na matete. So lobikaka na luka caro ya biscuit. Bateke lion. Na luka caro ya biscuit bateke c'est-à-dire. Comment obenga on biscuit. Et buka na pas. Et buka na pas en pamba ba faïence donc keba osombaki 4 mètres carrés ou là on se retrouver na 2 mètres carrés. C'est pas vrai ça. Tu vois un peu. Et décision on est monsieur le ministre Julien Paloukou et sali ke prix à caro et mata. Très bien. Caro est à côté kama 2,8 $. Les lots caro est commis 3,8 $. La place nous sur 4 points. 4 points. Il y a Saphir. Et pendant à cette décision oyo, il y a 41 camions yaba compatriotes na biso oyo ba importaka caro et kangi sami na poste frontalier ya Louf. Oh là là. Chaque jour, comme ba camion on est utakangola ba luwaka yango. Chaque jour ba compatriotes wana baza obligé ba futa $65. Chaque jour. Chaque jour. Parce que camion wana ba luwakango aller-retour et tiki mais que lelo ça fait 10 jours. Depuis mituka on est kangamiko. Très bien. Est-ce que moto yo tokolobake azana kati ya vision tata mokonzi ekolo? Non, raison pour laquelle na lobi que c'est le premier des opposants. Très bien. Auprès de Félix dans ses gouvernements. Très bien. L'ADN à FCC ils ont réclamé. Tokena mususu. Te kozwa yeku na ebite son olobani no. Tant na mona kelo na okara pasi na nani lisusu. Ministre de la jeunesse. Maman Noëlla? Ah. Non. Na okaka pasi na motema. Ou bien à un moment donné sur Nathalie na fonction. Donc, ils ont balané. Mais c'est actif, hein? Non, tout le monde est sur terrain. Sur terrain, ça veut dire quoi? Azo, c'est comme nous, c'est singeli, secteur à Bilenge. Maman Azali, a autre chose là, on a une activité monnaie, on a une capitale, on a Kinshasa. Na Bilenge, a autre chose là, on a Goma, c'est Sama, on a Mouni pour na victime, na personne. On a des politiques qui a TikTok. Pour avoir vie et belé. Jeunesse lelo parce que vous attendez d'elle parce que tu le belango qu'est-ce que tu veux la maman Noëlla jeunesse nazalaka nazaka zuwa nango makasi na lingaka te yiki ke kota na secteur ya jeunesse très bien soki nga lelo na za politique lelo très bien maternité o ebotingai na uti na conseil communal ya jeune ya matete très bien na bandi politique na nga na conseil communal de jeunes na ye kokoma secrétaire vice-secrétaire en charge des relations extérieures dans la province. Conseil provincial et à ville à Kinshasa. Très bien. Tel à niveau national. Alors, nayebi jeunesse bien à bas compartiment nango. Très bien. Tangu yiki ke kotaki wana ancien ministre de la jeunesse, na président de la jeunesse, na kenda ko bomamoto. Mais c'était moi. OK. C'était moi na bomamoto. Parce que ezanda ko ebotinga, eza maternité ebotinga. Mais nini bozali kozala maman Noëlla parce que na ko luka batebele ministre jeunesse a ko sala te ministre, vous êtes contre la personne ou bien qu'est-ce que vous voulez? Parce que je n'ai pas eu le temps d'échanger encore na madame na yoka vision na yé de jeunesse. Très bien.
jeunesse azana ba compartiment ebele na Très bien. kala ezala ki jeunesse et sport. Très bien. Le loba kaboli yango jeunesse ke mopanzi et comme jeunesse et nouvelle citoyenneté. Tout à fait. OK. Mais non, na jeunesse mama wana akutanga kombo na Mama Noela azali ministre a bilenge na biso aza ministre sengai totanga to bisana ba kongomani Mama Noela az excellence té. Eh Ngapa na ngaza excellence té. Ils ont Parce que engagé comme vous voyez ministre en fonction azo ça la piètre figure naba action nyonso je vous dis un problème ministre na biso yoko tala te compilation ministre na biso a bilenge yo donc c'est parmi bato yo na bonde la tata mokonze kolo na rimanye mezo ya fazo mama na 12 bakende et ça ko sala soni et ça ko sala soni comment na ministre ya bongo asali nini na tunya tozolo bakaka action mon côté asali si ce n'est que ko kitaka ataka na TikTok pozo ka ba vie biso tozana action gouvernementale. L'action gouvernementale voudrait tango komi ça l'état des lieux il y a secteur au côté. Noela sala yango état des lieux à salate non ça na plateau na atinda bato wa OK à ça l'état des lieux était tango yé quelles sont les mesures prioritaires pour accompagner jeunesse ba terrain nyonso ba jeune ba sala kana ba betaka bale ya nyonso bazo expolier yango elle dit quoi na mona écoute bilenge moko lisusu na commune di mete quartier Salongo ba kende ko ngana zanga ministre à jeunesse bon de kombu ibele la biso terrain Salongo o ba championnat betamaka bazoluka ba bateka yango ko masoki ba maison commerciaux donc comme on est en principe jeunesse na sport le ko la éclaté yango et singeli na deux ministères on a bâti en place un cadre de concertation mais to mona ministre affaires foncières na urbanisme et habitat mais pas que travailler ensemble très bien wana ba excellence o musu batikali et l'autre côté pour que l'action gouvernementale na bango ezala bien. Action ministérielle na bango ezala bien. Très bien. Jeunesse na sport, ils doivent mettre en place un cadre de change permanent. Très bien. Parce qu'ils ont des secteurs oyo beaucoup qui et kokutanaka yango ezalaka ensemble et kokutanaka très bien. Et au-delà de ça, allez-y terminez. La jeunesse azati na niveau ya ba institut pe université, tina ba école. Ozomona. Mama Noela yo kaka na kati na conseiller na été donc sauver la res publique il faut pas démarrer à kende alors merci na ekozwa monsieur stika osala batu pasi émission to bomba monsieur pour émission na union sacrée na yete pour na jalelo parce que union sacrée ça organisé ce ko uti na makambo opposition bako ko la président à partir na makambo biloko de sala otika ba opposant ba sala ezali organisé c'est ce que je dis na kati union sacrée ba betaka ba konzi na bango boyete yota boya ko la ba sanction Oyebi, tango mokonzi asali yo confiance. Très bien. Apesi yo ministère moko. Très bien. Yo esengeli pe ozongelela mokonzi confiance na nzela ya mosala. Tout à fait. Mais tango yo zo sala te, mokonzi ozana fier note. Mokonzi akocha pe mopanzi. Yo ka message, très bien. Est-ce que mokonzi akola la pongi aloti mama wana ya jeunesse? Kolota na sens nini s'il vous plaît. Te na ndenge ke équipe nanga. Mutamba en tout cas ce facha lali azolotai. Ça va. Kuna na apio alali atali na ngamo ministère ya finance Doudou Famba excellence kuna kolobate et le côté donc alali posé atali côté à commerce extérieur ponge kata ponge arosutuka je vous dis mon cher ami toye pour te aider le président ça c'est pas vrai ça toye pour te aider le président de la République nanzela ya vision na peut penser très bien ce qui nous sacré bato ba communiquer ba yaka na jalelo ba netali bango yo yenge na ba vérité ça c'est vrai j'aime ça très bien il faut vérité pour ce qu'on dit vérité te ba ko ba ko bongisa très bien maloba nange zali net alcool ate sui na pota ndimaka pourvu que et que soigner yo et Longwa merci à Claude Ngoma rapidement on nous fait signe que on est à la fin amis téléspectateurs azara sous une opposition té à comme membre de l'union sacrée mais ba eban so ba ko sa musa mala moté boyoki en tout cas tata mokonzi wa ekolo eza ba vérité oyoki ngana lingite pongi no ekatanaka il faut pongi za kamalamu ba ministre ba ko betisa o mutute en 2 minutes rapidement aussi sana Claude Ngoma message ya suka pona ba compatriotes congolais jusqu'à la preuve du contraire ba zone di maete que Félix Tshisekedi ali na souci détermination ko bongisa ekolo oyo ya ko memango quelque part pour mususu pa ko yakaka à ça la continuité il y a développement il y a ekolo na biso et puis message moko na ba héritier nyonso au balandio à travers communication plus télévision to kabani na yo
ba compatriotes nangai nyonso ba congomani nyonso de partout. Très bien. Au bazoni na mikili ya poto, pe awa na mboka na mikili ya Afrika. Très bien. Nazo senga na bango ba renouveler encore confiance na bango pe considération na bango na président de la République. Très bien. Oyo lelo azoko mema charge ya Congo. Lelo à venir à Congo ezali na maboko ya tata mokonzi ekolo. Très bien. Et sengel na biso to matisa ba prière et pas en kolo pour que APCI makasi aiba batela ye parce que Congo ezoko tongama malembe. Très bien. Monsieur le président de la République lelo soko talié. Vous voyez que le président Kondi président Kondi mikolo souci eleki mingi pona Congo. Butu moi soki eza na Congolo alala kamala muteza président de la République. Ba dossier belé na mesa na ye faut appeler sa solution. OK. Et il ne lâche pas, il est en train de travailler sur ça. Très bien. Et alors, na bateau bazolo bake, le président de la République a kosala le côté. Biso tozo ebisa bango Congo mon héritage et le bibo pe sa recette na bino. Très bien. Na ba vie nationale nyonso mboka. Très bien. Ba laksa mayele na bango. Très bien. Alors, na ba héritier. Très bien. Si les ça ba héritier nyonso, il y a parti Congo mon héritage. Très bien. Na ali ko senga na bino bo se préparer. Toko informer bino lelo na pourquoi après la réunion. Très bien. Toko sala point de presse moko lundi na ko benga yo ko ya na siège bino na bato presse. Très bien. Tozo sala point de presse pona oyo etali dialogue demandé par Martin Fayoulou. Très bien. Position il y a parti Congo mon héritage. Très bien. O etali Mbela ya Martin Fayoulou a coupé sa position le lundi. Très bien. Les avant-midi. Très bien. Et la presse, je vous invite donc même Binomoko. Merci pour l'invitation. Très bien. De la caméra. Très bien. Là où le secrétaire général Claude Ngoma que très je bien. suis Très bien. a coupé sa position. Il y a parti Nabiso na Italie dialogue demandé par Martin Fayoulou. Très bien. Bon vent na bango amis téléspectateurs. Ngana rosepe la tango bilenge bazo télémé. Pour sauver la République. Président Yvan Mundadi Naïbi qui a agenda ali tellement costaud. Nasi nazu CG. Naza sous on a posé na yote. Je crois que nous avons besoin d'éclairage yo. Eza transmencé, eza politique, eza dynamique, mais eza que conscience politique pour sauver le Congo. Maître Claude Ngoma Lobi Angwa tout à l'heure. Et bravo et félicitations, courage. Naba jeune Nyoso Bilenga avec le maigre moyen. Oba s'est décidé qu'on ko adhérer na ba parti politique té. Kadi ko nde kwa lobia baza kubundi sa vision tata mokonzi wa ekolo mais baza kwa accompagner ekolo en créant des partis politiques réels qui accompagnent Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi wa ekolo bwa kapeli so mwa moke na ba jeune o baza na ba main noire te na sima na bango ya ba kadik politicien ya ekolo na biso. On a fini cette émission. Merci na ba kongomani nyonso bozaki liboso ya kolanda makanisa ba imboka ya lelo lobby ya kozala na biso. Monsieur Timothée Lenoir Efika, est-ce que Atika Vital Kamere ya solo, tu ezalaki ba fake news, ezalaki ba biloko na réseaux sociaux, toko sola makanisa ba imboka na Timothée Lenoir lobby en direct ya makanisi ya ba imboka. Ici na lingina sala klonde imoko na zo 6 émission ya lelo. Mais bisaka bino ete ata na lali na lamuki. Na moni bato ba ko sa musala mabe na koya na koloba na baka soki o dirija mabe na koloba critique. O diriger malamu na kokumisa. Oko sala musala malamu pona peuple na kokumisa. Tango na benga kaye meilleur élu ya linga ite ezali seni. Meilleur élu ya commune ya Lumba. La benga kaye Mama Lumière. La benga kaye lisusu la reine de son roi. Mama Oazali ko travailler à cheval pour la population congolaise ya Moamba, particulièrement bande ko na biso ya Lemba. Léone na ko sala émission Mamoyo na vacances ndenge bali nango ye azali na terrain. Aliko kirutala ba orphelina nyonso ezali na matete na Kisensu na Lemba na Ngaba akende kotala pour échanger na bana na biso nyonso ba orphelin wana et puis ko apporter moi soutien na ye loko la députée provinciale ya ville à Kinshasa Kaya Lemba maman Nobertine na pesi yo mokwa ko so pe ko bana mosalo zali ko sala pona bandeko nyonso ya coin de la République ya commune ya Lemba émission lelo esili tokutani lobby.